Sivi yaka Sivi Nanatonya wana posa bolingo Babenike balobinga no tobetatu Na planète Vénus Mars pe Jupiter Ousmane Bamba tata bande ko bana mikolo pe baleki boyi baketo wana site ya sika to wana site na biso ya sika na kombo ya Sylvie Mode TV officiel bobukana te boya ebele ngaja na sina s'abonner boya ebele bobukana te to sengi bato basabone ya mingi na kati ya Sylvie Mode TV officiel. Alors bato basana mutema ko salisa bato balingaka bato balela bato vraiment bobo sanate soki bozana mitema ya ko salisa bozana envie ya ko salisa bato de personnes vivant avec handicap. Mais télévision na bango yango yo Sylvie Mode TV officiel télévision na bango yango. Alors ngai pona lelo na suki kaka boy Sylvie TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel, Sylvie Mode TV officiel. Bon s'abonner et belé. Ciao. Bonjour. Bonjour à toute la famille. Bonjour. Non, ça la moins vite fait. Tant que je me oh bon maman Sylvie à la télévision va moins. Tout dit c'est métier à kaka. Parce que quand on a biso moko mopaya na moko ezaki aya kotala biso. On va faire la biso mais on est na kokaki. Na on to tika ele na limita. To tika ele na limita. On tuko kozonga na zongi. Na moni non ça ni. On a fait la Thompson en maille. On a fait la maison glace. Maison glace là, on va vite faire. Et toka kaka. Tozala makusa lamba la mer ngala bele na Thompson musuni ko bien bele comme tout oh Thompson to le la rapporte. Katikati ya Thompson. Katikati ya Thompson eza wapi? Na libumu. Kwa sala Thompson. Kumona pe mutwe koleka mnene. To moni ya libumu ya Thompson katikati ya mwana. To moto pe ndiki mnene wasala na 3 fois. Uleki mwa libumu pandi. Kuna pe uleki se. Thompson. Uomone sikoyo katikati Thompson. Quand on mettait la Thompson, il va y avoir ça katikati ya libumu.
le katikata Thomson. Kama anaanza kusema katikata Thomson. El chanto yino nepe manakina. Kanti camarade nanga kufa na yeo. Azaki makasi na koteka Thomson. Na katikata ngono kunani. Katikati ale. Abandu sala. Omo pele wana. Susu bali ngolunga ba matsala ote bali ngaba bakalinga na omone kalinga kayanga mama suka sala bouillon mayebo noni mayebo ona omme pa ngo de lo marka mayebo mutama ndene zalia la rouge, il y a le somba sombo. On est dans la Thomson ou la pamba. Sunga na yelo. Sunga. Donc on a chano suka toko. Acha ndeli na yango yo. Tomate na chana ga mi bale yango yo. Oh, paprika. Naoka na kati. Na pilipili oyo. Oswaka pe makasi. Pilipili oyo. Oya biso moko eza te. Oya pe naliaka so pilipili te. Oyo ndenge swila ekoki. Sanseka esala mwa bongo ekokita pe eza. Esala mwa lai. Ok. Nazokata moke comme ça naozongela pena. Donc Thomson na biso yango naosala yango yo natia mwa vinaigre mpona nasola ze naosokola yango sola ze moke kaka moke po kaka eboma mwa sola ze yango abalusa oke ka sola esili abwaki mai wana na sokoli na nga yango su bien ali nabwaki mai wana mama Aisha naza na direct naosala Thomson naza na direct naosala émission nalobi nazosala mbisi Thomson na sokola yango mpona yango sola zei natie mwa vinaigre kasi me nafo nasokola susu te ndenge natie mwa vinaigre boye ali nasokola susu mokie to nalongolaka na mai ya vinaigre natia susu mai ok ok me nasokolaki yango baya bie mwa sola zei wana kaka nde esala bomoni oyo naosola na ye oyo naosola no yaya mwasi grande sœur nanga oyo naosola na ye yaya mwasi ye wana nazotuna ndeni balambaka Thomson na bouillon yango alobi nanga nde nasokola yango na vinaigre nasokola yango lisusu mwa ndambo mosusu malamu mpo solo wana ekota na mbisi te ok sikoyo nakomi na etape nasokola mayebo nakata tomate na ngai ok naozongela bino bon nasisi kokata bamatungulu na ngai nasangisi kaka na mayebo nyonso matungulu ndembi ayi pilipili mayebo mpe nacheka na paprika natie awa sikoyo nabosanaki nde fali ntango nazokata na fali ndenge nasaisonne Thomson na ese elote ko nalama ngo pepe soupe ekota kaka nazochama muscade moke kaka chango muscade nachango susu mwa ail ya poussière nango boye
ebima aya mpe eza mosala konika na konika kaka tikaka na tiao ya poussière nachaka mwa moke po deja natia mbuma deja natia mbuma kuna awa nazochaka moke sikoyo natia nachaka mungwa episi na kotia na kati na nzungu nachaka mungwa po ekota na mbisi ok c'est moi ebele po ekota ntango ekoma na supu nakoti yango ba bien lokola esali mwa retard donc faut kotouche yango kaka kokotisa yango na banzela wana na katikati po esala mwa bien ekota na kati soso nasalika bon ekota te banzela eza vide mwa mungu wana ekota sala bien ok Moi, je suis dans la cimetière. On a fin du monde. On a fin du monde. On a inga ikuna nsuka. Tokomona na kuna tokomona na bon nzungu na ngai na olambila yango oyo cheka awa nalinga mwa premier awa natie moto nanga na 3 comme ça natia mwa mafuta moke kaka po nasala mwa sauce ya moke tomate wana elonga mwa solo ya mafuta moke kaka bobanga te oya kolobanga ma Sylvie awolomoni donc naozela ngo ezwa moto na kalinga en tout cas mama nyonso napesi bino bambote ebele nasengi bamerci mingi epa mama Sele merci mingi na contribution na yo merci mingi na mama Mai na Stuttgart na contribution na yo nzambe vraiment apambola bino baoyo mpe nanu bazwi te nzambe akopambola bino kaka mais moi projet wana totosala ya makambo ya toilette etikali kaka kote ya suka bomonaka bafoto ta mpe tokosisa tokolakisa bino eza nano eluki donc emonani mpenza mwa talaka place esala soki 20 soki 40 basimba te tokoki kosimba ngo donc moye te malade ezofutumuka bambote na bino ebele nalingaka tosolola nazolamba Thomson nanga nazosala sauce nakotya nyonso kaka mbala moko etoyika moke nasali fufu na le moyen nazwa bino temps ebele eza te bino mo boyebi yango kala mingi tosolola na bino bozala malamu ba bon weekend nzambe abatela bino napesi mbote mingi na bandeko nyonso oyo baza na kati ya association Sylvie Mode bambote na bino ebele pe oyo baza na Kinshasa napesi bino bambote dans le monde ete donc bato nyonso napesi bino bambote ebele merci mingi na bapartenaire na biso nyonso bazosoutenir biso merci bozala malamu bon weekend bye bye.